mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom peuple de Dieu, Bino Bayobo Pona, les Nazariens TV, chaîne autobela uniquement kama mabonzambe. Toi aso nzambe te na habite so autobela nini. L'autre kiti na komina masina, ndenge boza komona bel bien quartier. Bayoba omona venu Imbali, toza juste bien na komina masina. Toujours dans votre rubrique émission na Bino Bolingaka micro offert émission oyo topesa kabana na nzambe moi micro ba meka ko expliquer biso nini bango ba comprendre ka tango ba kena ka église na émission nde to koyeba yango yo muto benga mo Christ que chaque dimanche okenda ka église. Est-ce que vous comprenez ka enseignement o ba pesa ko ngana ebite yondo ebesiko ozali nini o comprendre ka nazo que l'église est-ce que marambate aka o comprendre ka o tiaka bible chaque dimanche que na l'église est-ce que vous comprenez na émission de to ba soko kendaka ou bien kendaka te yo on appelle ça shalom bisika bozali avant que na poser question na nga journal lelo bongisa kaye bongisa bik soki na église ba recommanda ko to zo kaye mais awa na bike émission ko sunga yo na ngai o bongisi kaye o bongisi bik avant na pesa question na nga journal lelo. Tous on a la régie, tous les éléments, on se retrouve juste après. Au nom du retour na régie na bandi ke élément autotie et c'est pélition na ngai sali yo bien makasi yango na otozwa micro na ngai po ana poser bino question lelo yo po za bénéficiaire nango na journal lelo yango na ngina poser question na ngai mokola lelo na yebi ke obongami déjà na papier na opono zwa question lelo toujours na site na bino na chaîne na bino les Nazariens TV na mission na bino micro offerte. Notre question eza boye Noé na bandito na lobi Noé bino pena boye bi Noé chrétien nyonso aza mo Christu ayebi Noé. Quand je parle de Noé boye ba Noé muto yo nzamba yebisaki asala masuwa asala arche pona kota na kati boye bina bato akotaki akota d'espèces na famille na ba kotaki mais to ba kotaki na kati question na biso skonde to simbi awa to ba kotaki na kati basalaki combien de années na kati. Comme on a Mao, nous à l'église catholique. Bon, nombre d'années na ebi pensate, mais na ebi na maswa itamora na mai Nicole Belé. Je me nomme Papa Patrick. J'ai pris à l'Assemblée chrétienne, disons au ministère du combat spirituel, chez Maman Olangi. Noé Nakati Amasua. Ça, je ne me souviens plus. Il faut que je réfère à la Bible. Comme on a Janine Moussouamba, l'Assemblée de l'Église catholique de Saint-François Xavier, la présidente de la légionnaire, la présidente Maman Bouboutou. Noé Nakati Amasua, d'abord pendant 40 jours, et ça, bêta sans kukata. Mais pour la Masua, on met la kimini pour la Kubenga, Bandeko, Keboya Toto Ngapo,
mbula eza koya ekodétruire mokili mobimba mingi bayokelaki ye te. Alors ndenge abongisa asali masuwa na ye ti ntango esili nzambe apesi message po akangakangi mpe mbula ye kobanga ntango bakomwelane oyo fongola moyen ezalaki susu te mpo deja esekangamaki. Après 40 jours esengeki mabele ekauka mpo batindaki première colonne. Comme on a Princilia, na prière pas prophète Boaz na Berat. À ça qui 1 heure du temps. Ça va mec. Ça qui 1 heure du temps. Comme on a abeille de valeur. Église n'a bouchon ardent. Nous na kata masuwa. Asala qui monte en mingi. Bon, disons, wana bata wana bemena ebi ki asala ki temps mingi. Ça va, merci papa. Nabengami na kombo ya Rit Mela. Awa tozala masina. Petro na Imbali. Nasambela awa na ministère de la délivrance. Oui, batté, hein. En tout cas, non, il batté. En tout cas, merci maman. Comme on a frère Salomon, tu es sur l'avenue Imbali numéro 30. Nous avons la carte à ma soie, ça a combien de temps avant Bima? Au moins 30 ans. Ça va, merci. Merci boyo ki maramba ndeko balobi pende sali passe makasi bandeko tonto ki l'église to papa bazoke ya to landaka malamu to ko condamner ka papa te même papa pe to bandeko bazako église faut ko sunga ba ko tinda ba ko penda ba ki no somba ba bible mozo ko sister kaka mabonza nzo bandeko sunga ndo bandeko to sunga bandeko na ba seulement bien ko sala malamu tonto senga mabonza to e ba peke bandeko bazana posa ya kiloba na kati ya vina babo ko sa malamu mais ngate mno pesa bino réponse wana na mokolando eza na musali moko ko pesa bino réponse odika na kati ya Nazarie ba surprise ezala kebele ba surprise ezala kebele makasi eza na papa ko pesa so réponse na fato kende papa zo maloba oyo nyonso amoni ki aza na question na ye akoki kofonse biso okomi juste na numéro oyo eza na se wana numéro ya Nazarie okomi biso question wana tokozwango peut-être na émission ya dimanche oyo eza nde question oyo tokoposer ou bien okomi biso na page Facebook na 4 émissions micro offert okomi micro offert page Facebook tokozwa question oyo topo okomi na Facebook toujours Jires Mokwa. Donc même sur la Jires Mokwa, Jires avec J. Okomi on a vu sur tous en a posé la question à Bino. Dimanche je te pose ta question et ça sur malam. Laisse mal papa mon salam. Merci bien-aimé Nandengo Zongi Selingai antenne. Ngai pasteur Guy Paul Bawali Molinga et église mission évangélique Nouvelle Alliance. Ils ont la commune la Lingwala. Ils ont dirigé na pasteur Jean-Paul Talushima. Alors bandeko binomoko bolandi ndenge biyano tope mutuna na biso na biyano o epesami na kata bandeko to monete ndeko ata moko te à répondre malam. Alors ensemble tokende ko vérifier nini oyo écriture et yebisi biso. Tozana kata mokanda ya Genèse chapitre 7 tobanda verset nango 11 peut autant verset nango 13. Puis le biso l'ansissant de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. Donc, il y a un 13e verset. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Donc, il y a un chapitre 8, dans verset 13. Tokumati na version nango
19. Natangi na kombo na Yesu, l'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fit sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui met sur la terre, selon leur espèce, sortir de l'arche. Awa tolingito répondre na bana ya Nzambe to na banoso kolanda biso ke Noé na arche asalaki une année et 10 jours. Sonde totangi awa makomi éclairci biso. Alors posa na biso ezali nini bana Nzambe esengeli na bino boyekolaka écriture. Écriture osunga bino boyebana ko répondre na makambo yo esengeli. Pourquoi parce que Christ a lobby, toutes les écritures ne parlent que de moi. Pour yo témoigner Jésus et senga nini et senga oyeba écriture. Zokane pour écriture et zo senga oza na Bible. To mesani ko somba bakabelo, to mesani ko somba bilamba c'est beau bien. Mais lo comme tamutu ezali vi na biso ezali lié na Christ to na Nzambe. Et sengeli mukanda na Nzambe to za nango. Kaka ko za nango te me sengeli pe kotanga yango. Et ce que bikotanga te voilà tozongi simbala oyo bal et pai ya basali na Nzambe. Boye ko lisaba na Nzambe ko posa ko za na Bible pe ko ba kotanga Bible pe ko manyolango. Bal to pese par basali na Nzambe ezali mukumba na biso ya kolakisa bana na Nzambe. Posa ya kozala na Bible oyo makomi na Nzambe za na kati pe ko lakisa bango ndenge ya kotanga ngo to pe ndenge ya komanyolango pona ko sosola. Pamba te makomi na Nzambe to Bible ezana mutu ya makasi yango nde kati nango masolo ya Nzambe ezali. Alors boye pona kosukisa na linga sunga libota na Nzambe ezala basali ya Nzambe ezape bana na Nzambe. Bena sunga biso kotalisa biso ete Nzambe aza Nzambe oyo abongisaka makambo pe akokisaka yango. Posa na Nzambe ezalaki ete mokili batambola na alima. Mais mokili tambolaki ndenge Nzambe asepelaki te. Yango tala tina Nzambe isepelisaki apona Noé, ayebisi Noé te tonga masuwa apona kani koboma mokili nzela mai. Et ayebisi apanda sango, Noé kangi sango ye moko te apanzaki sango. Ndenge moko pelelo tozali basala Nzambe bazebele, kwa kia mabe bazali me ya malamu pe bazali. Bazo panza sango na Nzambe lelo babombi te. Noé bato ayoki ye bato basabote sango na ye. Et mokolongo komaki Noé akangi masuwa pe makambo sisa eritaki mokolo wana mvule kitaki bato nyonso bakufaki. Lelo oli bakwepesa meli mutu nyonso. Sango malamu pe basala Nzambe bazokabola na ba transport na ba balabala na bazandu bisika na betelo. Na l'église pezali bazokabola sango na Nzambe mais belé bozonga koyoka te pe kolanda te. Et ko sutu kabino mokolo o suka tango kokoka o église kokangama pe ko netwama. Alors pour o sutu kate mokolo ngo libakuma me pesa melo yango. Christ alobete lokolo koma na tango ya Noé et koma pe na tango ya mwana moto. Tango ngo sango malamu za koyoka kangama na liloba na Nzambe kota église wana nde okoyokola nini Nzambe alingi pona bomo ya bato. Vi otozala ngo yebete nzoto oyo ngana yo ekobeba un jour. Mais yebete mutu na kata mozindo na ye ozala kabite ni misato. Esprit na yo sengeli olengela ngo pona éternité. Soko za attaché na chair yebete et kozonga na putulu po ese la kelama ezonga na putulu ya malamu et kozalete molimo na yo ebika ya malamu kozalete molimo na yo ezabo mwaseko et kozala malamu to pamboli Nzambe pona tina ndengwana makomelobi yoka o molimo santo azakoloba l'église ozala mato ya koyoka ayo ozala mato ya koyoka ayoka ozala motema ya kobatela abatela. Ngai mosali na bino mosali ya Nzambe na pesi numéro na ngai na bandeko o nyonso bokozana posa tope kotuna mituna bayeba na mozindo makambo na Nzambe. Numéro na ngai ezali plus 243 89 66 93 249.
Pourquoi? Parce que la réponse nyonso bande ko bapesi yango tende sengelaki awa to vérifier na kata makomi no wakotaki na l'an 600 ezalaki 17e jour ya 2e mois. To moni ko bimanaye ezalaki na 27e jour ya 2e mois. Zamba pambola bino. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kiti